tozaka na kati ya Fikine ndenge na loba na bino papa na biso yepe comme Félix Oise quoi eloko comme singa ngwana oya tika biso tozasko na nuit veille mortuelle quoi veille mortuelle to la papa nazanga mongote nazana concert na ngai Yvette Kalombo na lobara moi trop Yvette Kalombo na pesi pe mbote na Dodo Vicence na pesi mbote. Alors ndenge toza veille mortuelle boye mambeza ebele total ba différence ba artiste baoya ba collègue nae pina bato baoya ko Lisa Félix Oise quoi. Ah oui, hein, merci. Bien, bien, tozana na mawa, ya papa Félix Oise quoi. Tozana tozo lela tout le monde, tozo ko kangisa o babengi culture na musicien na presse, bato théâtre biso stoya to laxi bolingo, to ko lela bongo papa ya Félix Oise quoi. Et l'on a clé boa toujours tozana pona bino to ekolela papa Félix Oise quoi ko komisela bino ba image ou peut-être poza musika bokoki te ko ya mususu aza occupé na musala mususu aza occupé a ko futa bien na eta ya bo mususu na azui vacances na été mais clé boa quand même aider bino et komisela bino ba image sur terrain avec Freddy Akimbe chasseur d'images. Avec de la nation Tonton Banda, l'homme invisible, Papi Gene, Pichumangaya et Sankitoko Herman Amporio. Au monde grâce nous mbité. Merci. La diva. Na bengana mingi c'était la diva. Foga Yamado, Tibele so wapi. Merci Nabino surtout ça dit tota no image. Tota ba image nengezo leka, nengezo leka bien. Kimbe atuko bo ça dit Kimbe aux gentil te hein. Voilà manager nanga azaki ta na voyage le roi ça y est c'est bon. Tota ba image comme ça de côté na suka kitoko. Pendant notre vie terrestre, nous avons cherché Jésus. Nous avons cherché les visages de Jésus. Comme les Grecs, nous avons entendu des noms au début de cette image. Les Grecs étaient à la quête de Jésus. Ils étaient à la recherche de Jésus. Ils tombent dans les on laisse les traces, c'est que laisse un exemple à suivre. Si nous voulons être exaltés et jouer notre gloire, si nous voulons entrer dans la gloire de Dieu, si nous voulons être bénéficiaires du salut et Dieu nous vient nous apporter dans la voie de son Fils, nous devons être les chercheurs de Dieu, nous devons être les chercheurs de Christ, nous devons être les chercheurs du visage de Jésus. Quand c'est quand nous avons encore le souvenir, c'est quand nous avons encore les forces. Il fallait faire les derniers adieux. Il fallait arranger ces cadavres pour les déposer dans leur dernière demeure. Alors, les gens qui l'accompagnaient sont venus. Amen, amen. Alors, malheureusement, il fallait enterrer les morts qui avaient succombé à cette guerre. Alors, avant l'enterrement, on procède à l'arrangement des corps. On trouve au fait que dans les poches des morts s'est trouvé les objets consacrés à notre Dieu. Et les gens qui voulaient arranger ces morts se rendent compte que s'ils ont succombé dans la guerre, s'ils sont morts, c'est parce que ils avaient adoré notre Dieu. C'est parce qu'ils avaient adoré les dieux étrangers. Alors, ils ont compris qu'il fallait les enterrer. Mais Judas, en tant que sacrificateur, Israélites que comme ils ont adoré notre Dieu, parce qu'ils sont morts pour les
piété, il fallait un sacrifice pour expiation de leurs péchés. Il fallait un sacrifice au nom pour demander pardon à Dieu. Au nom des morts, pour demander pardon à Dieu. Au nom de ces gens qui avaient adoré notre Dieu. C'est sûr, cette référence, on se fonde pour justifier ce culte des morts. On se pose beaucoup de questions. Il y a deux raisons. Des raisons fondamentales qui nous poussent à pleurer nos morts comme chrétiens, à offrir nos morts dans une célébration eucharistique. La première, c'est pour prier afin que Dieu pardonne nos défunts, afin que Dieu pardonne notre histoire. Si vous êtes là, podium déjà, et vous savez bien ma tasse. Voilà, il y a des que après, papa, le tout, papa, papa, il m'a dit qu'on a ça la tête de barrette, dit, il a la tête. Papa, oui, mais si vous allez dire, pour le moment, on a besoin de retour, on va passer sur la raison. Alors, avec la mission alimentée, Batika la mission c'est partout aux amis. Nous sommes ça dans la vie de combat, on est marginal. Pas de race. Après Victoria et Leison,
bakomata na podium. Petit à peloton, aucune fois que vous le travaillez. Car si vous voulez dans un peloton, n'appelez pas vous mettez dans un peloton. Bonsoir, nous sommes là au deuil. Il y a papa, il y a Félix Oazekwa. Félix Oazekwa, bon ici papa na Tozana Eclipse. Oh, il y a Zali Bongo animateur, il y a Félix Oazekwa. On dit bonsoir, bonsoir Eclipse. Bonsoir ma soeur. Mes condoléances. Merci, merci nous beaucoup. Ouais, le besoin il va moko pona matanga. Mais ça parce que bon, tu as quand même tu as tristesse auto perdre. Donc tu dois bien être coco quoi, coco na biso auto perdre et tout. Tu as attendre la mort, tu musique corte na ngwa. Parce que là on a pas besoin de ça fiki. Tu as peut être là là awa. Pour deux mes ans ba mission moya ba oye ba beta biso peut to beta. Si l'homme na tongo. Et puis des après-midi à demain. Donc, est-ce qu'on a grand prêtre qui des fois c'est bon. Il y a un manzambe, parce que je tapé ça et puis je donc voilà. Mais pour nini bakundi ngo na Kinshasa te? Bon, moi ni mutwaza malobo atikaka. Déjà, ne basala baté sama ki ngaso na kufi. Faut qu'on attende sur na parce que passe ba kuneza village nae. Donc, il y a pourquoi c'est un bon. Donc, il faut respecter. Il y a un moto qui est malbama. Donc, il jour à Koufa, il faut enterrer dans le village. Il y a un monde qui est en direction bas Congo pour enterrer selon Malbayo à Tikaki. Parce que tu respecter ma parole, il y a Moé. Aza chef coutumier. Bon, non, Azani chef coutumier, Azani être humain, Azani Moutou, Azani Moutou. Moi, Mimi, moni ba mikolo mini ba koyeba ba signification makam oyo moni origine elle a ça dans origine non faut pas robosa na ngo faut pas négliger ngo avec conseil na pisa vite fait pour négocier mon suspect boza na poto okenata msu poto mais oboti pe ba na poto ba pe ko na poto kuna faut mimi pe moi tout koto na kina Congo ba mona ba origine na ba tam so mon au grand-mère na au grand-père non obeti pe tout tam so na mo cap na mon au ma village yaba koko na les liens à famille, on négliger parce Bantou. Vraiment, les village d'origine, ils pas si à Botama. Donc, il faut qu'on aille dans ma belle ou pas si à Botama. Parce que ma racine est salama. Il y a un moni. En tant que Bantou, il faut respecter ma ramouana. Bonsoir président. Président, tu écoutes sur la matanga il y a papa et Oazekwa. On a évité un mot par rapport à Félix Oazekwa. Vraiment, premièrement, on a présenté nos condoléances à la famille biologique. Il y a le président Félix Oazekwa. Moni Oya Koufemi a être très cher parce que sa papa, ils ont le quoi à Natique. Heureusement, il y a Laki, des Yozali. C'est ce que vous allez dire, père Azalaïti. Des Oazekwa, parce que père est moutou à Boutawazi. Maintenant, ce que vous mouton à Sala pour Yozala. Au monde de sauter. Il y a qui a tiki na mukili a quoi dire. Pas sur un ou le c'est bon de choisir pas ça. Ça. On a pas eu tout le monde à la peine que ça la bonne les deux la bonne toujours prima toujours luba toi na makasi le bikara est commis dans ma solo ça la passe le père n'est la ligne voilà et à un moment où boye monde de temps dit battre belé boye et comme à peine boye cimetière ba fumoli libu batiki et muku batu tout bazoni batu tout a otira yemo na se amabele batu tout bazoni tu vois na place où on n'est pas eu comme là et ça la passe quand on a venir à voir
maintenant siko président est grave so azokanisa nyonso tu wana akanisa aza na pasi makasi biso bandeko na ye baartiste tokotika ye te na pasi oyo ya makasi ya ndenge wana tuka akende nango ye moko donc foto ya tokabola na ye mawa ye. Ok, merci beaucoup président. Merci. Chéri na ye abenga ye bébé atungula musapi atoza na kati kuna tungula musapi atana samtema tukuyeba alors oya linga chéri na benga bébé donc chéri neko so na za mtusa za ba donc chéri donc so na za ba chéri ne zo yiba oya linga benga bébé kuna déjà 1 2 3 4 badinga badinga bango bébé nani susu 5 6 8 moko tutana yawa alinga badinga ye bébé 9 nani susu 10 yawa alinga badinga ye bébé nani upese nga pasi mibali ya bazoba koma ya zauri nga badinga yo bébé bébé bibi bibi roli ya bébé bébé bakosaka ye na babonbon na babiscuit abiloko mikie yo nga badingo bébé bien babinga na bango yo bébé mais yo batelo na lipeka bakongi yo bandingisi yo uzwi pongi batikali kusundula yo wana ya senezila akili kama usilisa ye alokoti yo bébé lisuna lipeke okuzwa sanga okuye na yebika ta na betri solo yo isali wata please wata nave hérité wata azali awa hérité wata azali artiste moko ya bulingo azali artiste moko azanga kate vraiment hérité zalaka ngayo zalandengo wana zalaka ngayo merci beaucoup natomona pe président des imbo c'est pas zawana monami pe yembo président des présidents papa Verkisi kia mwangana azalaka pe na biso sikoyo bamama mpe kozali awa naza kopose question moko na bamama nalingi nayoka pena mongongo na bino bamama soko izala koza na kati izala koza na libanda soko yebi oza mama undimi mpenza te onaza kobelela bamama banani babotaka biso te soko oza koloba biso mibali mpe bazali awa bakudiembe bukabula pena buluba pena bama bon na change pour vous même bien banani bama kabiso 9 mois na libumu ya wana bama na yuka banani bama kabiso 9 mois na libumu mama banani babuta kabiso mama banani balambela kabiso mama banani babatela kanda mama banani batala kindumba na mabala mama vous avez expliqué ma belle makamunyoso malamu ba mama ikomi ya kindumba bamsusu deja balubake ba mata ba moni suka na ba mapa bamsusu bakena ba mapapa merci tu comprends la mission déjà banani basanga kindumba mais tu lubate mais nani na bete na bino mo solo moko alors bandi ko fabi wakango RTC na biso iza iloko ya makasi RTC oyo biyukaka RTC iza iloko ya makasi mpona kusukisa soko buza kundimanga te busukisa na tembe na kupruve bino RTC iza iloko ya makasi koma d'abord mikolo euta koleka bino moko bimonaki tubungisaki artiste munene ya mboka na biso musicien munene na kumbi ya Papa Wemba bino moko bimonaki ndenge balelaki ye partout na monde entier et puis Afrique mobimba ya biso ya RTC so ya mboka msona yibite mais le kula ya biso ya RTC bino mo monaki ndenge batu balelaki donc elinga ulakisaka na RTC tubungisi valeur ya munene à part ça bandiko deux fois déjà tuzawuzwa shani tuzawuyana mona mboko bana ulakisa RTC iza iloko makasi et puis ba mama na biso babetaka basket bazongi puis ba yana mutamsu vous informer bana ulakisa toujours RTC iza iloko makasi. Alors bandiku sibayo tuzo confirmer RTC za iloko makasi wana ya jano binanu aye utala ndiku na ya jui pasi ya jano binanu
yete tala za kutana mawani yoso melibogu za upesa kaka kuyi donc ndenge za uchem sapisenke wana za ulasa uzana 500 ta unakubima boy ben Yo moni onte ngaza utia isobe zila 500 yaweza uya merci beaucoup alors bande kulisula na bana ubeta pana confirmer RTC za luwa makasi na solo oyo bande ku ba américain biso ba congolais to uti kutsukisa bango tusukisi vraiment ba américain mari biso bomona ba africain basukisi ba congolais et ba américain ils habitent ba congolais ba américain basali appareil moko po kanga miyibi oh makambo basoda oyibi basoda bazawula na yomba kanga muyibi oto bakarte bazawula no kanga muyibi esili ba américain si basali appareil yo ikanga miyibi tango basisi kusala yango ba publier yango na internet mukile mdimba bamoni bakomi kusala commande nango bandiku appareil wana soko yibeli atana ba Kongo batiango awa bukumona muyibi akomutema moto moto ava mtu gaya sasa ukanza yo mtala famille tu baza uyapo appareil wana ikanga yi ala bandiku tango ba publier appareil wana bandiku ya Gabon bamoni yango bataki yango mweshe bandiku ya Gabon basali commande nango botindira biso na Gabon batinde yango na Gabon bato ya Gabon bazu yango bakeutia yango na rond-point Victoire na bango ya Gabon tango bati appareil wana bapose yango l'espace ya 5 minutes bandeko nanga appareil wana ekangi wisa miyi balunguri yango bato ya Kenya baseki butindira biso na Kenya balunguri yango batinde na Kenya bakeutia yango na rond-point Victoire na bango ya Kenya bandiku na espace ya 5 minutes ekangi 1200 miyi bandiku ya Afrique du Sud pe basenga kate basengi Buyana en Afrique d'ici, Bakena en Afrique d'ici, Batian. L'espace il y a 5 minutes, Bandego, et quand il y a 3000 milliers. Bisou, pas tout le monde a raté un accord démocratique, la vision tout le monde. Tout ça, il commande, boutin de la vision. Parce qu'appareil, en réalité, Batin a raté, Batin. Tout le monde a repas victoire, la vision. Tant on va poser en un, dans l'espace, il y a 1 minute. Mais il va y bien. Bayibi na mutayaki kummekango donc namtere bana usali bayibi bango mbale bana ubona na tetile donc kubeta maboko bona RDC na bisoma zaidi kwa makasi baki en tout cas na seperi mingi fuki ezala nende ngwana namoni ba set and play aboni ba mettre commando namoni tout le monde namoni bana kiltira hivi naza kubeta mwa lisolo moko lisolo oyo nakanisa biso nyonso tuyibi gardien moko kidiaka oyo azala kuyamba mpo na ekipe na biso ya mbuka panda yaza kusala kariere na ye bino kuyebaki ayambaka kaka bale menga nayebi na makambo mosusu abalaki kuyamba oyo bino kuyebi te Maintenant, vous savez, les Sabino, à part Gouyamba Ballon, à part Gouyamba, la Makamousous. Tant que nous avons collé la vente, nous avons un monsieur à moi, nous avons collé la Yelongo, Makamia, sur le biseau de Bana Oussala, surtout que vous êtes à Bali, il y a pas de la nous avons fait à Ballon. Surtout que vous savez, mon footing, il y a pas de il y a pas surtout que vous avez la noix, il y a pas de zido. Nzo kabisa mibali izana ngo normal ata ukole mzote kwa makasi c'est bien grave et bon ye mwasi ayeba ite enzo e kutala makambo ya libali nzote kwa makasi makamnyoso makasi ndaba libala tawa ye ubala soka ke userve mbali ya ngatamzo ya nasani hapo na msika kwa kuma trosi mwana kubwa katanya hapo mufendo kwa matikolo supu na mbunjo mbali kwa Awuyana pilipili na msika akubuaga pilipili emikita na ndenge nango umuna supu ya pilipili na miso mubali sio banete babu maribala meba concert kaka bukoba kaka bushanzi bandi kumkumba yake mkumba yi kumi mama wana kelombote biso tuyebi soki moitié vraiment 9 mois ya mkumba wake utika yeye na maternité abuta basimba ka yeye mutsusa simba wa mutsusa simbi lukwa bakebaka Yesu na ikuruzu mais yeye bote yake ndaka panana ndega yeye wala akuti yeye wala mama docteur ya mbuti sanga na zama kambebele ya usala
mona docteur tala moya bebuyi ye musi amebote la na ndenge na ye bakutala boyi mwana zalite nzuka yene na buta ba mwana babi magana pression bakamtuma kasi makali libale lini kufa ba conseil tutu ba yebu fani libota ya mibale mkuma ya mibale ya kota akubuta ndenge nini ngana lubino mbale na yena lubite ake no buta na ndenge wana te bukana na maternité mais buzila abuta te na zo kupesa solution na zuitombo nanga na luki na répertoire na moni numéro ya kidiaba na tuli kidiaba ndenge nini kola mzana ba machi au machi zati ngana zana kopia wasoko kuya na risasa kidiaba to avion na risasa na mimi kidiaba na maternité na hivi kidiaba kope sawa uzana $30,000 soko sauver mwana mama ya buta kama be soko ya buti mwana bi makalikuwa ba beti mnduki na ya balo na poto yoza wana sauver mwana po ya makalien kidiaba libiba bani za petit problème kidiaba ateleme libuswa mama aza usala kwa neti ndeko bazila ka perenati akaina coin azunga na coin asimbilati akaina kwa poto asimbilati aza uzila perenati wana mama za kupusa mwana mama pusa mwana mwana za kupima mwana tangwa bimikanga ndega bimilaka comme atiti abouti il suffit vous comprendre alors mwana za kupima kanga ndega wana tango mwana za kupima mwana za kumatanzila ya likolo kidiaba zalaki chifilan atari kaka boya pumbwe alandi mwana kidiaba alandi mwana vraiment ayambi mwana sauve mwana kitila mwana alali na mwana nzoka na machi soko za kubeta machi babema kamushele kidiaba za ukanisa baza kubeta machi vita na mazini tumona kidiaba atelemi tuivike kidiaba za kusomsela mama na mwana tukupesa na docteur tumona bandeko kidiaba na makanisa na yeye olezaka kama machi ya vita kidiaba bali mudenge kidiaba nini sisi kanisa za kubondela mwana njoka za kubondela mwana te asa mudenge tumona kidiaba akangi kasusula monte kimwaki monte kulukuta monte trésor pluto na mwana wa monte kuna bandi ko kidiaba tendisi mwana ya batu kidiaba bwaki mwana likolo mwana za ukita ale dekajima ya kidiaba msuwa yake kusala alors na basa après yimba pe ba musicien ba yiba ba nzembo na pota ba ngikuwa batundi kuna mingi na pota mama yiba ngaba nzembo alors bandi kumbira mama yibi muzika msusu ya mbuga na biso tulingaka mingi yange amawera swa baseri wane na ba héritier baza kokenda nzela bando lobakenda kubeta muziki accident izwaka bango te izwi bango yange ama abukani tuyokaki yango biso nyonso bazwi yange ama na hôpital na centre ngande wo tulala butu tula mkalata osa mupandani sasa mbimba we na bukani biromo uyibi ndenge tulingaka mbala moko oya uluye kelikuti ngarubite alingaka yange ama mengi na kenda utala wera na hôpital na kumi kuna pona kenda utala wera sululi na ye na lingina zunga boye nzuka batu bayebana soko baye isika yebana kana bana miki bazo bela frère Patrice ngarubi frère Patrice yaya na wera ayibutala ndiku na ye ngana no namona te frère Patrice na wera sangani ba umbi bale ndenge bazala yaya na legilero na uyeba basululaka nini na batami kabibi nzambe kabibi na batami na yeba kaka batululaka ni frère Patrice akutaka te akuti kito ngana vandela ya uyebi avandi ngana batami na sema point naza uzila soba usula nini mbama frère Patrice atene wera yo na sande pona bino bukenda kubeta muziki malamu mendene nini yo bukani bino mama buyebi ba musicien mbuka na biso ataza maladi na charisme kaka na mbeto hospital wana siko wera za usipeke na frère Patrice maboko na ngai maboko na ngeza kaboti oyebi maboko na ngibukani ngana mesana zobi na nsamba geste siko maboko na ngibukani na kitena kubina ndenge nini bolingi nzambe te
Alors bandiku epesi faut partir suicide na mtima faut partir za lubina faut na consoler ndeko na ngai po ndeko na ngai azali na pasi abandi ku consoler ye Lowel kina ngai kanga motema ekole kana yango kanga motema Luka tata mamuko ya kolo Yesu obedite na yango kolo na ngako salisa yo abisuleo ngebe mabeste kaza wabeta mulolo eyoka nina komona Yesu eyoka bandi ku humilité merci beaucoup et humilité bandi ku Jiben piana paya zalaga yukisa ayala kutala wala te wana jibaza uyamba umba muninga ngai wala tukuti na ye musika azali wapi jibe abeti ni bakuna presa zalage na ngwa sansala linga ko ya 5 millions yambiye prezi ke ba yo kokoya obuka jiba tali sega fiotoli loisir et humilité Félix wazekwa yiwa namba wazekwa zawia merci na kati wala yetu tumbo la yetu sana matanga merci Bon, si vous voulez, ngaba yibi ngaba nzembo ibere ngaba mizika ya mbuka. Ba mizika ya mbuka na biso ba yibi ngaba nzembo ibere. En tout cas, nazaka na chancité pa Yohana. Ndenge nazaye bui naza kukwata ba mizika moko. Dibusu naza kubanana na kukwata nani? Napata nani papa Wemba? Poya uteka bisuti apo na bandi kukwata wa oyi bazali. Oba yemba kina na tarima komo. Libumunanga omone konyo leka ba mélange na yo. Madesu ebongite osangisi na fumbo osangisi na pondu. Kotungula kokite na boyi kotungula sokina meki kakara samboy. So vous sepere vous vêtements. Mususu auta uyiba nganzimbu zangu baya. Ngombe bati tomate. Je dis à la tomate. Na fufu oya mwindwe oyo babenga ka fufu adiata oyo ngombe kitoko lokola mpakasa kote mususu neti makaku kote mususu neti nyau suturu kule bati yango tomate ekomi rouge lokola mbwa soki olina kwanga ngai alidiata utira ngai na mwandambo wa pondu nazolia la 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 la. Voilà, c'est ça que c'est intéressant. Mais, vous allez avoir, ok, c'est moi, l'avenir esthétique. Oh, il y a président, ça y est. Si vous le président, comment ngaboko na tuyango donc l'avenir tuzautikila bango bazakubeta orchestre pe ezali mingi bakubeta ngai nazakuzaya kaka nasali intervention na bimi orchestre ebeti mibale misato na ye lisusu intervention na bimi kaka ndenge wana donc toza na bino ti lobi
ntango kore ya papa na biso ekokenda. Ok, baoyo mpe tozala na bango susu tokontinue na bango ntina bakongo na Congo central kuna pa tokenda kolela lisusu mokolo moko epuis tokundi mokolo ebulani endi. Ok, toza na bino, merci beaucoup. Bomoni bébé héritage à surprendre bataille. Ah oui, ezalaka bongo nga kuna kanisaki l'autre là pena koya pe mais na kanisaki kaka. Il y a un concert, le roi ça présenté qui ba condoléances naé déjà c'est bon. Bon déjà, c'est bon déjà quand même, c'est bon. Voilà, bomoni héritier Watanabe, bomoni Esobe, penamoni, bomoni bateau nyo surtout bomoni moni on ça dit Félix Oisé quoi, tout ça de cœur nayo, biso équipe moumacleboa.com, tout ça de cœur nayo, tout ça vraiment la marana donc batou tout bazolé là pour na nengo père de papa Navino, tout ça de cœur nayo, n'habité au Ah oui, ndoya papa na Félix Oisé quoi, donc vraiment cause Zaki vraiment fils chéri, il y a papa à Bango vraiment mes condoléances à toi, on est de cœur avec toi, tozo kabola pasi dans ma concert to kabola kesengo na matanga to kabola pasi ka le roi Bible lobi bolia na baro bazolia bolela na baro bazolela bo seka na baro bazo seka bo bina na baro bazo bina donc wana tozo lela papa ya Félix Oisé kwa lelo tozo lela na oyo azolela wana zaki ser na biso ser en Christ. Yvette Kalombo, merci. Aussi, continue. Makasi ateinga mamoro. Pasteur. Ah, moi pasteur. Ah oui, bah t'es so parole, bon ça bah tout comme. Te mgonsu ngamolo yamba, mgonsu ngamolo yamba. Merci Nabino surtout Dodo Vicence, merci na famille Kalombo, merci na famille Akimbe, donc merci na Kovo VVK à l'international et Merlin Baou. Herman Aporio. Ceux qui na bossani azalwa moi jaloux Moroboé, Eddie Akimbe, Ange Akimbe, et la diva, le grand Tubélis, grâce et petite sœur propre, Eglo et Olangi, tout au Bozaki, on a parlé à Schengen, tout le monde est là.